modero ambai kitoko ana ba catégorie nyonso Dimanga na lobili kamo solo modero aza mobali kitoko modero aza mobali kitoko aza na ba critères mibali modero aza mobali kitoko modero aza mobali kitoko modero aza mobali kitoko modero aza mobali kitoko. Bonjour, un grand merci Nabino tout boza branché connecté na Chelvi TV bozo landabiso partout dans le monde. Un grand merci à chez la Vitable na Bossanioté maman mon consumaire boss. Donc un grand merci à toi. Pourquoi pas dire un grand merci à Kadima. Donc un grand merci Nabino tout vraiment on a moni vraiment basé belé assister vraiment là je vois la foudre caque. Pourquoi pas famille Fanny Cataléa na petit nanga bololo donc bino tout boza connecté branché na Bossani binoté bébé au fongola déjà aux abisso là je suis là avec Mimi Kabongo que je reçois pour vous. Bonjour Mimi. Bonjour ma petite chérie. Bonne santé. Nzamba osala na ngolu peka. Non ça se voit déjà, ça se voit déjà. Ah oui. Kimi elekiso za comme na mulai. Mimi Kabongo tokota mbalamo na mozindo ya makambo ndenge zala kaka. On a tournage, on n'a pas le choix. Mimi Kabongo, lelo au artiste et comédien bazo bomana likolo nzonzinga world les anonymes. Makambo nzonzinga world oyo na olinga vraiment ko lobela ngo mingi te lobi nango ma copine chérie. Babi nyonso ya Mimi Kabongo ninga lati bo kitoko be ba perruque à canon. Pauline la victorieuse, moi si mbinga, moi si mbizi. Pauline la victorieuse abi Kabongo, gardez bande na yo. Makambo nzonzinga ward oyo ndetinga na olobango kana mukuse pour ne pas te créer ba conflit ba problème eza batu o ba nominé ba yebelo na bango basali nga Mimi Kabongo na moneka invitation na moneka ka félicitation nga batinde ninga yanga na compte nanga félicitations Mimi Kabongo oza nominé parmi le meilleur bateau ba jouer 2018-2019 to féliciter yo oza nominé na tuni bango nominé par rapport yani no tenzonzinga award au second rôle meilleure actrice au second rôle. Nabina bango merci aussi à vote bandit déjà le premier vote bandit dimanche le 1er et ici là le 31 décembre. OK pas de souci non yeb ça na ba fan nanga non yeb ça peut na chez la Vita babi grand prêtre mère chez la Vita beau voter massivement au second rôle Mimi Kabongo numéro 3 et ça la vrai bien. Et bon ce que ba otoyo ki lisusu ke o ba te bango lisusu ba nominé bango te c'est que beza isundengene babi ba trier car quelques personnes de bazana nzonzinga wa non eza bongo te omoni mutu lera sala eloko na ye ayebiti na salele eloko na ye peut-être ya moneke bato wana ba jouer ki mingi koleka bato wana sananga ke ye ndeti nga na minute ono talaka yanga so ba fan nga ba voter nga ba sanga bien mais na ipsi bonde ba voter nga massivement na zuango numéro 3 au second rôle Mimi Kabongo. Mimi c'est que ba o batete ba yebi ko jouer te to ndenge non wana nde na yebite wana nde na yebite ko yeba ko jouer te ou pas wana nde na yebite nga na otalaka onga mais lelo to moni camarade na yo coquette yepe ya nga il fallait qu'elle soit parmi bango mais ya zate to eloko epesi ngai vraiment passe na motema nde yango wana to loba to kende pa ito zonga coquette ata mutazanga te sans polémique sans polémique yalo kwa bamputu wana bakokai ozanga te. Vous comprenez? Ndeti nga na okai motema passe là na tali na moni coquette azate même vient nga matema koma kibwila lettre M. Alors mais j'ai pas vu coquette nga bino, je ne sais pas. Il fallait qu'il y ait un film au bâti bino bo jouer na nanina pechanga yé mutakoma ki yango ipa. Non film wana eza film ya sila contre coquette. Mutakoma ki yango ezali yé moko coquette. Yango moni ekamusinga. Mais est-ce qu'au film, on va jouer en autant de gens qui sont nominés par rapport au film où on a joué qui bien. OK. Le second rôle, on a participé qui a un film au coquette à Komaki. OK, merci beaucoup à tous les gens qui ont banda kina nuana poto mekana nkoyeba ndenge nini makambo ezo sala manzonzinga wa lezo boma lisusu mboka Mimi Kabongo betela biso na le parcours na yo lelo za Mimi Kabongo obanda wapi et puis obanda non parcours nanga ezalaki vraiment facilité ya okoma ti lelo na atteindre beat na ngai na bandai na groupe ya président Kass wadaki acteur simple pas président Elombe groupe na biso ezalaki troupe théâtrale Les Érudits ya président Kass Kasongo
kolongwa na nga na groupe théâtral les érudits na vandi na nga na ndaku kovanda na vandi na ndaku na yo kutana na vie na nga mayonnaise amemi nga na nzonzi oyo akutani tie nga na pire vie na nga modero totokani mayambo ya modende amema nga na nzonzi ekiri biso na biso ya honorable Alpha Bokoli koya na nga wana ti lelo na vandi na nzonzi na bite na ko vanda boye te sans groupe nde na ye ko kota na groupe ya mama via Queen Mada oza leader na nga mama présidente na nga pour le moment naza na nouvelle vague de vie ya Queen Mada elo ni netinda yo au sala théâtre non elo ke tini nga na sala théâtre nga na ndo sexa bato même à la maison waka papa biso longwa nyama lokwa muta osala maboke yo moni maboke eza eloko malamu nga hey papa na l'église bando ozwanga ba Noël ndeti ba le 25 wana omona to sala yeso abotami na mboka betele mabando ozwanga tellement trop à l'époque wana pasteur nanga lobi non oza na senti oza makila ya osa théâtre art c'est l'esprit habité yo na senti que lelo so sali esimanga nandeni habité wana makila na sentir yo za makila ngabe papa ka pona ba biloko ba Noël abi non nga na père spirituel na yo na mona loko mona kati na yo yango moni meminga iboti na comme c'était pas facile na famille papa nanga atikala kolinga nga na sa théâtre te tala na botami na 11 na famille à 11 personnes. Oui. Donc comme c'était pas facile, explique d'abord. Oui. C'était pas facile na biso pona convaincre papa na ngana bande ba ya na mibali ya na ngali boso pasteur ya mibale pasteur ya misatu. Naza ndako basai na nzambe bando mona ka théâtre mimi o socialité et comme papa na ngaba ndolinga ngana okima classe na kenda rep. Wana otanga na institut Lumumba. Na kima classe na kenda rep. Papa na ngali ngate mko papa na ngako yeba kana sa théâtre. Ba bengana na ko vande pa noko na biso. Noko na biso habité ayo bonde la na zongi pa bitika ka théâtre papa na ngali ngate melelo fan na nga numéro 1 papa na nga. En tout cas. Mutali boso pa voter ngai na nzondinga award papa na nga. Bayana nga ba pasteur bango kutu ba osalela nga promotion ko leka na nga moko na tuna bango question eza pona bi mimi lelo soki famille kabongo etanga na monde entier eza pona yo ozo mériter to sengo be excuse oko imaginer papa na nga botinga na place nga na sengo excuse na nde na kata classe ba minerve ne bebi me ya osenga nga merci. Abi ma fille, merci au stambusiko partout même bakamane bakoma comment on est comment musiko moi na abi nande ko linga kutu même pas vraiment même ko a Monique non a Monique na sali valeur ya kombo ya famille na ibsa nzambe na binzambe kombo ya famille na il faut etanga ma monde entier yango lelo. En tout cas mais Mimi Kabungo comment est-ce que on se sentait dans milieu théâtral tango ya kasika na monde ngo mais non c'était pas facile théâtre bongi théâtre et bongi c'était pas facile wana okuta mutu mo abeta déjà 9 akanga 9 na ye oyokuta mutu mo abeta ka 10 akangi 10 na ye oyokuta mutu mo mutu na poste na ye omona yumbe lobi camarade na ngai Mireille Mundi Mirachou moi zanzela minu hein moto malamu pembe na veva vakasaka mwana musaka ta ki se reso ça dit que théâtre pe simbwambo aboyi mais temana yaki na ngana bakomi kitsa nga. La Bible dit l'humilité précède la gloire même dans Nzamba yebi. Na na kana komi kitana ya na bengi ya leki na bengi leki sombela mai na temi na kiosoma na nyoko mi pour le na koma boye. C'était pas facile ya kotinda pe batinjo ya ko tia oblé mais lelo talanga lelo. Wa ipo komo table lelo. Te jamais nga sabilo ko na te. Na temps na te. Yoko ya lelo leki nga na 6 ngam na yakala. Oui, comment non? Ah oui, il y a logique. Le tout le monde a pas brûlé à l'emsoubaïka, même pas 2 ans, mais 6 c'est fou. Mais l'emsoubaïka sali so combien de théâtre. Laissez le temps au temps. Tant on est au forcer l'eau. Le bas c'est un mari, il semble que son homme repose un peu. Au forcer l'eau monter, nga mimi na force à te. Et là nga pinda na msama kolo na pete. Lelo Mimi Kabongo, il y a des gens au ba traitaka yo OK ozalaka impoli, orgueilleux. Pour na yo réaction na yo ezalarani te bato ba yebi ngeza lokwa ba fani katale ya mutako mikitsa lokwa ngaza te. Ah bon mutako mikitsa lokwa ngate. Ah bon ngala yaka orgueil na scène olingo le kangate so moni mutalobi seke to welela ne lo mobo to rôle to nini simbite paninga na zinda traiter nga orgueilleuse mais ça arme na ngate lobi na maté makoma kibwila vient na ngaba bi yonde mikolo vanda beta 9. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La vanda wana beta 9.
mais lelo Messi baloba nini ba pesa Messi ballon d'or te mais muto so ngwe sai donc pour ce ballon d'or na obligé so na telle la catégorie on a ya mwanzo nzinga all desire yinda yo beta batu bandolo ba Messi apesi équipe na Barcelone coupe te Ligue des Champions 8 mais on a nominé la poule ga ozo ngo 6e ballon d'or. En tout cas, modèle na yo na théâtre ezala. Non, modèle na théâtre ezala Sila Bissau Bekam na loba na bossa na raté. Idole na Sila Bissau Bekam. Lorsque je vois Sila joue, waouh, c'est du waouh. Vraiment. Yo bien okenda na musika te. Te bona kende wa. Donc parce que baza bato au mona otuni modèle na yo ya beti artiste moi banda. Wana lolendo wana kosi. Yalo gaso batuni nga fi poitine électrique na Fanny Katalé. C'est simple. Fanny Katalé aussi que je te salue aussi hein. Donc tard à présent c'est ça là bien donc si ma caméra lelo oyo bandeko na biso ya monde ya théâtre Suzy na Marcia bazo ele la mobali. Est-ce que na niveau na bango vraiment? Te. Na niveau ya ko wele la mobali c'est trop dur. Toza pe batu. Toko wele la pe loko mais loko nini. Toko s'appelle likambu nini. Nga na opesa conseil soki eza ya solo Marcia na Suzy Bantu aza mukolo pa Marcia. Marcia aza leki pa Suzy babongisa. Si c'est vrai, eza ya solo likambu ngo ba welela. Eza mobali babongisa. Conseil peut-être nga na ko opesa. Et bon lelo o batu bazo accuser yo. Ceux qui quoi accuser si c'est là effrayé ou pas, je sais pas. C'est à toi de nous répondre que non, aux alra moi si ya modéro mais yo wangana. Ya président na yo modéro. Modéro azala président nanga. Oui. Soki lelo naza mimi ona boy, iza ya modéro. Asala ba fort ebelé pour nanga. Même autorité morale Sarah Moutela héritier wax na Waterloo ayebi ke mimi lelo soka vandi na kiti ba cliquer ata pona ye j'aime eza modéro totokani. Nakoki kozala moi si ya modéro ou pas. Est-ce que moi ça wanga na mobali? Mais ba collègue dans bazo confirmer. Te modéro mobali kitoko, on a ko vivre na epe to boti to sali foyer. Mais ala président nanga, il faut que to linga na to za moi na mobali. Ko wana wanga ni karato. Te na wanga ni te na lobby vecteur même ya moda yebi ke ngana ye to zala moi na mobali te. C'est mon vieux. Avie na nga mobali mukia zala tata bolola ko changa litoi. Eza ko engager kanga na ondima litoi yango ou pas. Lelo mikolo nazana vient nga dézola London City kalate boloba ke mimi akomi na dézola vraiment nazala na vient nga Stone kwa vita to kabona rapona ba makambo bo mimi ka balo alo mulolo mimi mimi ka boy non moi sina mobile bakoza lelo ko mona nga na moi mobile moto otambola neti verdict yoka c'est que boloba ba koma na Fanny Katalé po bazala moi trop moins mingi. Si comme on dit comment on a ba sentiment on a besoin de qu'on a mobe to tambola mais nebi ke bino le bo mona bolo bakake to comment moi sina mbali mais mimi a yo zo confirmer biso que zo wangana que non ozalaka moi si ya président na yo modéroté tandis que ba collègue na yo ba leka pe na ba émission ba confirmer biso yango collègue na ngane tinani Aminata son père a leka na émission confirmer Big Mama pe idem bon mutaloba likambo ka ya yebit hein bon otin to ke na bon oui mutalobaka likambo ya yebi zana sondi tinga bimana ya modena obanga nani bon so banga po ebe biso non même pas nana mutu mo soka lelo alobi liloba mo mabe pona nga wana pena mikolo no benge papouche maté makoma kibuila l'homme qui faut à la place qu'il fallait vraiment vous comprenez alobi mimitika batu baloba na bango ko c'est justifier to mo tema nazo ko c'est justifier trop et linge comme on dit likambo solo baloba na bango na yebi nini nazo salanga yo. Ok, lelo mauvais souvenir na yo na art izalrani. Mauvais souvenir na art izaka sango bopanzanga ke na zala mosa modéro. Mauvais souvenir. Donc yango éthique. Yango so na raisonner obi ke bebisa makambo ebele. Lelo ata ba montana kinunu, kinunu ya ba montana yendura bongongo, hein, babi ba Blaise ba prof. Mon président Jupiter Bokonji okwes. So lelo batu ba komo ndima tanga, ba vananga. Ezaka ke ba comprendre que mimi on lobani ya solo mauvais souvenir ya vie nanga bo panzanga sango na dala mosa modéro mais tatanga na bimana ya modété to sola par rapport modéro mba kitoko ana ba catégorie nyonso mais
Moi c'est mbali bako tambola te faut pas dans la rare na ba relation intime. Ah. En tout cas, vraiment, merci. On dirait que tu m'as dit que nazala moi sinété hein. Non, moi je suis pas là pour dire que non. On dit ça okaka. Tendi manga na lobi likambo solo. Modero aza mobali kitoko dans ba critères mibali bazana même bay nanga te. Nandi melio mimika bongo, nandi melanga mimika bongo. Mimika bongo relation na yo na Queen Mad ezala. Non relation na Queen Mad ezaka maman présidente na actrice na ici. Sko pona bana o bazobi malelo na mode théâtral bazo yana ki impolité souvent no senti bazo ya ba obanga mikolo te ba yana ki impolité. Qu'est-ce que tu non éducation de base utananda. Mon éducation de base utananda. Koloba te ke théâtre mtebebisa mututé. Moi na zo manquer mikolo c'est ka uta mal éduqué na ndako na bango ayene kana te. Ayeka na éducation ni on a na théâtre. Si tu es bien éduqué, tu es bien éduqué. Si tu es mal éduqué, tu es mal éduqué. Mouto changer le que exactement mouto bebisa oté. Moi mimi tellement tel que je suis ici, je m'excuse, tel que je suis ici. Non yo kanga te ke na sangona manquer mukolo. Non yo kanga te ke na seli kamboyo. Ba o na kuta liboso na pesa respect. Ba o ba esima na nga so na moni ke ngano ezo simba te na zimunde na katikati. Kaboli. Réaction na yo pour na groupe ya Aimons nous vivons. Aimons nous vivons, et ça initiative va bien. Aimons-nous réellement vivants. Aimons-nous réellement vivants. To sungana kala to zaboye nanu to jomonana. Ko sunganga ka te tango yo kinga na pasi. Nga na osepela na ide na bango eza tokos. Nga ipe na ko s'adhérer bientôt là. Non, s'adhérer. Non, on a s'adhérer. J'avais beaucoup de trucs à faire dans d'autres attentes maintenant naza ko s'adhérer. Lelo mimika bongo soki neti obali. Est-ce que comment est-ce décider otika art ou soit au continuer kana? Mobali mutaya ka obala mwasi. Oui. Mobali nanga soka yebisinga na continuer, c'est que non continuer. Soki papa lobi mama pe manana na seni. Po yenda bimisi mbongo na ya libala. Mais na nzimite ke ngana ko tika musalo te na ningango. So na bali mobali nanga wana fa permettre ngata il y a des temps c'est sa public nanga ba fan nangai. OK, un grand merci à toi Mimika Bongo. Mon conseil qui est na ba obazolanda yo surtout ba artiste et comédien. Conseil nanga on a pesa bango to lingana réellement vivant. To lingana na bolingwa solo et non to lingana ka poto monani so na zate na komi sujet ya mon kiri non wana za bolingo te. To lingana pena na amour vrai on nzamba loba. To lingana biso na biso milinga ndengo linga moninga ndengo milingaka yango nde ezala bien conseil pe na ba obo mankaka ba mikolo botika yango mona mukolo na lokwa yano est-ce que ko manquer ya na respect na ndako e bo ba oba banga ko ya ko s'approcher na atesera na zala te ba oba boya ko s'approcher na nga ezala bo sali likita mo bo moni ke botongi nga mingi siko bo mona mo ebo poussa na pembe na ngeza te po ani culpabilité. Vous comprenez le Congo culpabilité nde on se retrouve na mo poussa pembe nanga ezate po boyo bimisa secret nde botonga enga. OK tes dédicaces big dédicace à toi autorité morale de Mimika Bongo Sarah Moutela héritier wax na Waterloo hein babi petit micrososo katindi un talebela ba zéro na sima à toi Mirai Mundi Mira Chuli passe de Mimika Bongo na yo moko na dikusa yaba na de Doudou Chamunde ba munde baski hein à mes vrais fans beau s'abonner hein babi awande Shelvi Vita TV. Massivement mes vrais fans. À toi vient na Isola de la Cruz Oriol. Hein? Na Yomoko désolé London City. À mon père spirituel. Hein? À mon père spirituel. Yo ma fona kita mungongo. Hein? Papa nanga linga ming atom sembuma na ba vrai fan nanga ya Mimika Bongo babinzonzinga award. Bo voter massivement numéro 3. Mimika Bongo votre star. Moto na komi kitisa na yo moko babi mère Sheila hein babi Weston ne Weston mère Mimi abeleli Weston Sheila Vita Mimi abeleli Weston na ba vrai nanga bolinga nga boza tellement ebelé émission za ngate émission za l'heure to courir derrière l'heure ba on a bossé en tout cas je vous aime beaucoup vient nga va kasaka mona musakata qui se respecte hein na yo moko Montana kinunu ya ba Montana mon papou chéri ovanda na ngwende na olenda lettre M Mathieu Makoma Kibouila, Tokos. Ok, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup, Mimika. Merci.
na yo moto yambi ngai, merci na yo. En tout cas, de bonnes choses, courage. Ok, merci beaucoup, hein, merci beaucoup Nabino tout bozala qui branché connecté na Shell VTV. Un grand merci hein, à maman Mokondi donc boss nanga chez la Vita. Donc un grand merci à toi, pourquoi pas dire un grand merci à toi Kadimo qui a été là derrière la caméra côté montage tout le monde a ba image qui toko boé donc un grand salut Kadima. Donc pourquoi pas dire un grand merci aussi ABC par vice sympa X na bosani yote logement depuis Londres, pourquoi pas Flori Bosuki Eric Nzembe la bino tout bolingaka aura dimanche abo continuer ko s'abonner massivement bino tout assister qui une émission en tout cas na lingi bino est trop rester branché, on se revoir à la prochaine numéro, merci beaucoup.